I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Si ma maman Yasmine Malébeko. ezala pe ndakisa ya bana nyonso oyo toboti awa na kati ya Paris balanda exemple na bino. En tout cas to féliciter bino mingi na oyo nyonso bosali bo honorer biso ba papa, honorer ba maman na bino. En tout cas mes enfants, soyez vraiment heureux dans le mariage na bino.
Jusqu'à Pogolo. Mimine ozomona na te. Garçon Paris. Tolingi na mona mimine na piste. Attends. Bajo. Mimine. Alors que ozomona na te. KM Service, Pichon Beba. Ouais, Mingolo Beate, tu as fait ton sepeli, ton bini, ton sepeli. Donc, nous invité à marier, Yamoubali, Yangonaye, Mingolo Beate, ton sepeli, fait celui qui toko, ton bini, Mingolo Beate quoi. Parce que toko bazalaka, ba frère, ba job, bazar, 2 fois, 1000 baguettes. Argent, droum, mère, ba jeune, Kanga Paris, 2 fois. Ouais, Natiki, bon, Mingolo Beate, notre masolo à Ebeli. Allô, on va mettre ma solo. Marié vraiment tokos. Et ça moi bien, vous sentir. Mais tant que mettre ma solo a confirmé, marié vraiment, mariage c'est celle qui toko trop. On va mettre ma solo tout pareil on parle. Marié vraiment, tout se peli makasi et tobini qui toko, tomili qui toko. Bozo mon aboyebi n'a confirmé. Mettre ma solo tout pareil on parle. Avec 1000 baguettes à risotto, on en parle. Merci beaucoup, merci. Chers compatriotes, les lots ça na mariage, il y a frère Nabiso Richard, na moi Sinaye. Vraiment bon. Biso bandeko to sepeli. Na début tina suka na nengeleki. Mutunyo surtout encore témoigner préfane que joana nenge eleki quoi. Donc vraiment réussite totale. Concernant un peu Sabango, étant que marié aussi, ça l'a bien, ça l'a uni. La vie à couple, il y a les hauts et les bas. S'il y a les hauts, il faut qu'on quitte ça. S'il y a les bas, il faut toujours qu'on quitte ça. Zamba Sungabango, bénédiction ça là. Banababo Tama. Babenga biso ba papa kurutu vraiment sengo mingi na couple jeune couple oyo etiko salama vraiment na sepeli mingi na ko assister na cérémonie ya mariage na bandeko nyoso tout vraiment beaucoup de fleurs to sepeli trop nzambe apambola bango basala bien kimeko sala katikati na bango. Merci infiniment.
Yemoko Pérou. Même service. Achille, on a dit, on peut même la mêler. J'espère ici pas papa, hein? Asa ya motude ya yo moko, hein? Sokolingi photo express ezali okangami bapesi yo balaboka natalo moke solola basologale kumba toujours ekokota mpe ekokota te. Champion Lumanda, c'est pas la biche. Philippe Saint-Georges. Famille Commadio. D'accord. Maître Riva. Papa Jean se présente. Je suis Papa Jean, papa de la famille de la femme et papa de la famille aussi de l'homme. Je suis très content de leur mariage, que ça leur apporte le bonheur et la prospérité. On se peut pour recevoir Bisso, Boyabi Bisso, on capte ce l'équipe très bien. Bossa la libota malamo, Zamba Sali Sabino, Bokene Liboso, Bolingo Ezala, Kimia Ezala. En tout cas, Zamba Abate la Bino pour que Jésus-Christ Amekako Kitisa, Esprit Naye Ezala Nakati Libota la Bino, Bosa Malamu, Tosepeli Mingi, la Bino Balanaka. Ezala Penda Kisa, Yabana Nyonso Oyo Toboti. Awa na kati ya Paris, balanda exemple na bino. En tout cas, to féliciter bino mingi. Na oyo nyonso bosali bo honorer biso ba papa, honorer ba maman na bino. En tout cas, mes enfants, soyez vraiment heureux dans le mariage na bino. Merci. Balobi et Indi, Balobi Fersen Richard, na Yasmi,
Ingli Mabe, Paris tombé, Babi, échafaudeur, Akangi Masolo. Babi, moi, il y a 3 mètres et il y a des gars. Ah oui, bon, grâce ici dans les cœurs. Voilà, on a un couple, on a fait nos conseils, vraiment beau demeurer ensemble. Hein, beau demeurer ensemble, voilà, on a capacité que voilà, bah divorce, togo yango. Faut que tu aies prié à Kati, faut que tu aies la dialogue ezala, vous avez la compréhension, vous avez la confiance l'un et l'autre. Yasmine, yoza koko la biso, il y a personne au conseil, yo simba vraiment papa Richard bien. Hein? Donc vous avez bien prière ma casse et dialogue. Ma boko li yo bien, mais mango petit na libala bongo. Na kombo na Yesu fait pe de kitoko. Voilà kitoko couple bino pe kitoko to sepeli. Nzamba batela bino hein. C'est Coco Titina. Bisous à vous deux. Ciao. Arnold de Fouma. Et donc c'est Yvonne Nico. Mozizo. T'as dit la chose de mon papa, hein? Richard, Jean-Maman Yasmine, la piste. Pour les entiers, pour la papa Richard, Jean-Maman Yasmine. Yvonne, hein? Garçon, par exemple, ça dit, voilà, comment la soya? Jusqu'à Pogolo, un responsable à CD. Pescasca Sogo, champion du monde, Autriche. Richard, hein? Si ma maman Yasmine Malembeko. Bon, bonsoir à tout le monde. Na sepeli na na feti. Eza maman Odette m'invita kinga na sepeli. Franchement biloko ezali kitoko. En tout cas muto alambaki biloko. Félicitations. Ka DJ Mutanga ko bebisa. Mais na fait quand même être sepeli vraiment. Et nous avons pambola ba marié ba kende jusqu'au bout. Ouais, ezali fiançailles. Mais tozo zela la ta voile. Nzamba pambola kole café teleki kitoko. Alors toni peta suksaro na boboto, que Dieu soit loué. Merci. Ngai maman Clémentine Lofembe. Donc fête teleki kitoko to sepeli bana biso babali. Na conseil ya kopesa te balandaka nzela nzambe yango nde moto kovandisa libala na bango soki bamipesi na losambo yango nde kokanga libala na bango. Merci mingi. Bafuta barabie à part diamant ezali pende Yvonne papa Zoya Zanakali Yvonne, hein? Papa Ben a Zoya Bobine, hein? C'est papa, eh. Le cotana, papa, eh. Papa Yassika. Il y a des célébrations qui vont à la quitte. Il y a ça qui est lengi. Troisième vidéo à faire. Comment les binos? Comment ça s'appelle là? Papa Yasmine. Il y a eu beaucoup et vous avez redéfendé Richard. Simon Maman Valim. Maître Piscasca Sogo. Donc Pierrot, garçon Paris,
La gêne. Aussi sonara odefate ayo moko balobi soki omoni mokuwa na folo koseka ngo te ezalaka mpe na misuni nango oyo akomprendre proverbe oyo te aya kotuna na koexplike ye esikasika songoke wapi osengaki fe rigole to te rigole simama bashoniko yayo moko te KM Service ete Mustafa Emile Malembe alobi soki omoni mokuwa na folo kosenga ngo te ezalaka mpe na misuni nango Ivan Kata Motema azoya bato bakompote mabe bakompote mabe bino toloba yango na ndenge mosala Jusqu'à Consiloa, c'est responsable d'un CDI.
Seulement avec les Chapsimawel, les DJ Control, Chapsimawel, on y va ceci. La vie continue, Ok, Magdania, nous sommes ici avec le grand caméraman, vous le connaissez tous, hein, Arnold.
Ici, vous bébé déjà. Je suis avec deux charmants. Alors, ils vont nous dire pourquoi nous sommes ici. C'est la fin de la soirée. C'est passé merveilleusement bien. Batoubaye, Belé. Donc, baton d'ici, Koutou. Na mariage, et Zala Soussou. Tout le Stade de France. Bercy, Zénith. Bon, mon baïb, Sabiso. C'est pour quand? C'est pour quelle date? Est-ce qu'il a déjà prévu ça? Eh, bon, Soussou Kobima. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, bonsoir. Moi, c'est Richard Léja. Je suis l'époux Ayamine de Luzolo. Merci. Richard, t'as Sengo. Beau garçon, t'en as là-dessus. Bonsoir. Normalement, on dit honneur aux femmes, mais ce soir, là, c'est exceptionnellement, je donne ça au beau garçon. Le footballeur. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. Stress Boinini. Non, on a stressé, ça va, ça va. Faites l'équipe. Faites l'équipe bien, l'équipe bien, l'équipe qui tourne ma casse, n'a pas de il y a ça biso. Les lots qui mariage, anniversaire, les qui nilo. Les qui fiançailles. Fiançailles en année exactement. Pas combien. Il y a Yamine, vie surnom on a bien Yasmine. Les qui fiançailles en na Richard. Tous ceux qui l'ont à ça, bien au monde de l'équipe vraiment match ça bien. Tout lié bien, tout bini, tout ça au CP là. Malem ozo qui mamba, on malem toujours ma question thèse, ana no mon cœur. Richard Sangai. OK, notre la famille, donc belle famille, on s'est présenté les Kendeni. Oui, ndenge zalaka toujours, ça dit na katia famille, maman sur les raté. Il faut moi qui nous les canards ndenge zalaka na mboka ndenge zalaka toujours pour na honorer pays surtout attribut na ba coutume na biso ezaki un peu difficile que nous convaincre ndenge zalaka maman solo tout ça ils ont qui moi temps et na profiter pe na occasion surtout qu'on s'en na esquisse na bateau ba qui bien avant bandoze la biso mais en attendant pe qui nous ze bando sala mape na katia belle famille. Vraiment, Maramtou et les cas qui n'ont pas très bien, il est aussi ici, tu es dans la salle, donc Nzambe a le coup. C'est quoi, bapé sur lettre, hein? Si nous déjà lettre déjà, donc Nengeza Boye, nous s'est préparé pour l'organisation Mounen et Ndenge Boye Beli. C'est quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ma copine, ma sœur, hein? Bon, suspect. Balingi bala taper le col à eux. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi déjà? Ben moi je suis fière de moi, je suis heureuse. Il n'y a rien à ajouter, ça me plaît beaucoup, je suis heureuse. Mais c'est quoi quel conseil au copé ça? Ba camarade na opé, ba on paie comme suspect bala taper le col à eux. Oui, non c'est banda malé bien. Ba bifo malé ti bokoma. Et place to uti to yebi mais place to zo qui to yebité na vie fort banda mal fort za malé mbeti o koma ngape na sala malé mbe to ko ça bientôt 3 ans de lonzamba linga ke to mona na biso nde to mona nde to lié to sepeli vraiment nga conseil na opesa na baninga faut baza patiente et voilà. C'est quoi Richard ça ngisa na bi ke ba garçon sous ba ça ba fiançailles ça va année après moi ça cabane yo sur au plan des anti oui et ça en réalité toujours vivre surtout dans mboka toujours fanda en réalité ça vraiment moins mingi to ko ba que non ça dire ça vraiment trop fréquent mais ça nécessaire ça que non l'air aux autres décisions na yo. Et puis, soyez vraiment sincères, moi je suis à la naïe, moi si on pas se comporter bien, donc il faut qu'on comme ça souka parce que l'autre tout ça la erreur est que non aux yeux moi si aux autres ça que non ils pour la réalité morobo ils pour la vie morobo ils pour la bossa la libota na bino un jour pe bozala na ba na tout ça pour faire ensemble. Et là qu'on a la salle ils a azarté ils a le moro na banda qui ont depuis kala to qui n'a ko réfléchir moi mingi. Ndenge madame Aocholoba tout ça qui 3 ans il y a réflexion to mais qu'on réfléchir moi mingi. Tokutana pe na makambo ebele mais nzamba sungi que non ça dit aux décision que non cette fois-ci faut quand même to kendeti na suka makambo pe yeti na suka ndé conseil na ko pe na baninga mususu que non ça dire il faut qu'on soit moi temps qu'on réfléchir moi ebele pour aux moi connaissance et puis moi sagesse na bato o ici ba leka dia banzela wana ba meka ko sur moi réflexion moi sagesse de façon que non au réaliser pe eloko ndenge zo kende pe malem. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on a vu que tout va se tenir bino par rapport à l'événement où elle est là. Bamususu na beaucoup de filles, na mususu kaka bon zo moi nini tala bon kuna soko pe ça va on remerciement hein ata ba bonjour ba mbote. Oui, basé belé
Premièrement, nous remercions Nzambe Azamala pour permettre à Bisoto comme Mati les lots de Bomoni. Vraiment, nous remercions Nzambe, nous remercions famille Mundala, Koko Dango Odette Mundala et Papa Laurent Mundala, ba supporter ngai, ba linga nga lolengi nazali, ba supporter nga vraiment na ba caprice na ba caractère na ngai ebele. Et puis tata nanga Flavia Marguerite, elle est enceinte mais à soutenir nga ebele na ba course na ba tata na mususu ba tata na Amanda et ba tonton nanga ba oncle Bo ba tonton nanga na Mike na Mikolo vraiment ba soutenir nga beaucoup na ba o baza misika ba soutenir nga. Vraiment merci beaucoup na famille Mundala et merci beaucoup na Koko nanga Odette na mamami et na bami na nyonso ba soutenir et pour na bilo kwa rolia vraiment na remercier bango beaucoup na remercier le soupé pasteur nanga pasteur Mikia na remercier bandeko nyonso ba monani auto sepe na bango ensemble na remercier le sous famille Mukadi bazayaki wana to sepeli vraiment na remercier Nzambe po apesinga mosungi malamu oya apusanga kosala makambo ebele vraiment naza fier ya kozala côté na ye na remercier susu ba Malek na ba kunda sister marge baza na Afrique na remercier bango na lingi bino mingi na ba obaye na ba obayete vraiment je vous tiens au cœur. Merci beaucoup. Bakunda sister toza awa na grand cameraman na biso Arnold yom ta sabiso abi lila kitoko awa na ebiki ba soutenir biopé na ba conseil moi ba présence na bango ba belé ta bango na po ba sepela. Oui et aux angaté parce que musapi moko ko sokola elongité donc malgré que notre départ ezaki biso moko même par après ça dit il faut les soigner à la par-ci par là yango nazo banda ko remercier na famille nanga maman ya botangai maman Moussa Pauline malgré aza awate maza na Kinshasa na remercier la PCP Bambote belé na famille nanga mobima bandeko basi pe mibali ba neve ne bazawana et puis présentement nazo remercier grand frère nanga Emma Mukadi ndenge apesinga ba conseil belé na sagesse oyo atia na kati nanga lelo na PCP surtout Valère honneur wana en tant que grand frère a représenté papa nangai ndenge maramuto s'est passé boiza pour naie c'est-à-dire conseil belé a pesinga na pêche vraiment merci belé et puis na ko remercier surtout église mobimba o ya Monreb pasteur Mika na bandeko to ya Monreb na remercier pasteur Ezekiel na église mobimba nyonso ndenge za boye baninga baza ebele kota la pe baninga pe ya musala KM service totali boss pitchen na bandeko tout na kotanga pété parce que liste za mulai natali pe na baninga mususu okutu natangité donc boza ebele na bikeno bo soutenir ba conseil ba musu ba soutenir pe na makambo ebele ndenge za toujours donc na remercier pe surtout na belle famille nanga maman Odette particulièrement parce que hier apporté nga pe moi en plus aza grand-mère ya moi sinangai moi ba conseil za ngate ne koko za rapena ba koko nae donc apesa nga pe moi conseil belé Nathalie pe koko ya mobile pe papa Laurent donc apesa nga pe ba conseil belé batata na ya moi sinangai ba Flavia bandeko tout la belle famille mobimba mundala vraiment merci beaucoup et puis na oublié William na batutu vraiment ça dire Nzambe akumisama et puis na pamboli pe Nzambe pona nyonso oyo asali et puis na conseil Nzambe apesinga ipe merci silité d'ailleurs avec ça parce que ami Richard a aidé biso makasi Georges na ba copine nanga to mona na bango vraiment na remercier sous bango na remercier Georges parce qu'il a aidé biso mingi penda sa biso service makasi na remercier na pesi mbote pa ya apôtre Donanto ya na Afrique et puis na ba Malek nanga nyos baza na Afrique et personne se vola ndanga vraiment na ngi bino mingi Nzambe abatela bino pe Nzambe pambola bino bato ba mona na ba o ba mona nite Nzambe pambola bino. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, j'espère que faites l'équipe bien. En tout cas, Bobini peut bien, vous savez, tout le monde est casque à chantier, Namutu. Donc, nous sommes dans la vidéo. En tout cas, tout le bas à la prochaine. Hein, pour me coller, il y a robe blanche, non? Vraiment à la prochaine. Arnold, au Zoom, grand cœur. Merci beaucoup, Arnold McDaniel Tolobi. À bientôt. Champion. Voilà,
Arnold Fuma. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Richard, si ma maman Yasmine Malembeko. ezala mpe ndakisa ya bana nyonso oyo toboti awa na kati ya Paris balanda exemple na bino. En tout cas tofélicite bino mingi na oyo nyonso bosali bohonore biso bapapa, honore bamama na bino. En tout cas mes enfants, soyez vraiment heureux na mariage na bino. Yes.